Bienvenue sur Denzel West TV. Eza TV na bino, TV na biso. Bo panza sango, bo s'abonner, bo commenter, bo partager et que ça la biso vraiment kitoko makasi. To komi na 8e jour na chaîne, bo pesi biso force, toza déjà na 204 personnes. Tozo senga bo pesa force. Merci na nyonso bozo sala. Po biso moko eko simba te. Ndenge bozo sepelisa pe baninga misusu na ba chaîne na bango. Ko cliquer kaka mbongo mingi te, mbongo te, ko cliquer kaka ko pesa biso force eko sala biso kitoko makasi. Alors, nous allons parler sur des sujets kaka pona lelo, mais l'actualité nous oblige de parler de Ferregola, le padre, le véritable roi de la rumba. D'après les Gaulois, na souligné bien, d'après les Gaulois, toza awa na moi paysage oyo, tozo zwa paysage, toza na barking précisément na barking, Tesco yango wana eza kuna musika oyo ezali nini ya police, na bato baebi barking, opi baebi barking était eza problème était. Nous allons parler na de sujet mibale, Didier Masela qui est passé. Tokocha ba image bomona qui est passé à lobby oya koki koloba, mais eloko oya retenir nga mingi mingi ezali sur il est le président ya Wenge BCBG. Tozotala na bilili sikoyo comme ça tokozonga. Le tout premier cofondateur de Wenge, à bon mentir, vient de loin, c'est Wera. On a yem tozo ginduti kanga. Na kuta na Zinzong, na kuta na Makaba, na kuta na Denostar. C'est-à-dire que batona tout ozo nanazo lukabango, nanazo lukabango. Lui, il était là pour m'accompagner. C'est mon ami. Mais c'est là où ça ramène. Non, Azaki proche nanga. Proche nanga. Bon, Azaki pe na ba intention, mais c'est moi qui faisais tout, c'est moi. Le bon on a massa Bazinzong, Badeno, cantique de cantique. Pasteur. Badeno, Bazinzong, Badeno, Balé Makaba, Christian Zitou, ma camarade. Donc c'est lui qui m'accompagnait. Donc c'est le parce que tu venais de nous dire tout à l'heure que le tout premier musicien Yawenge, c'est Weranson. Mais le bébé fils à Wenge, c'est qui? Ben, quand je dis ça, tout le monde m'a dit, quand tu te dis, non, le tout premier, c'est l'autre. Pourquoi? Non. C'est mon ami, c'est lui qui m'accompagnait. C'est pour ça que je le taxe de premier musicien. Le tout premier fondateur. C'est lui d'abord. Je pense que Bomoni Biliba extrême, ok? À lobby, c'est lui qui est le président ya Wenge BCBG. Yende mutu azwaki wera na maboko. Azui wera memie pa ya Emebwanga. Azui wera memie pa Bazingzong. Donc ye mutu alakisi Emebwanga biloko wana nyonso tu batu wana nyonso pardon. Mais totalaki Weranson alobaki ke akosala lisaponge deuxième version. Sikoyo Weranson deuxième version yo kosala lisaponge deuxième version kosala ngona président nini. Soki yemoko le vrai président lobby akenda amema yo et pas Emebwanga comme cofondateur. Donc yonde mutozaki recréer ya liboso comme fondateur. Donc cela veut dire deuxième lisaponge ko ina mai. Selon Didier Masela. Deuxième lisaponge ko ina mai ngana kolo baka boye. Le roi de la forêt tolinga ko trop. Osali mingi, obimisi, mokili yeba. Mais ba polémique ezaka pe na âge nango. Toyebi ke Koffi Olomide a continué ka ba polémique mais yo ko continuer ba polémique te. Yo foza siko likolo fandinien po oza batuloko la ba fere. Oza batuloko la ba jani, ba JDT, ba te belé. Yo fo fanda pena na se. Donc lisaponge de nde na lobaki yango na bémission misusu ozana tina kosala lisaponge DT avec beaucoup de respect sinon et kopesa polémique ya buzoba et puis kokitisa yo wana ku déjà jeté
pour mokile yebi Didier Masela président Aimé Bwanga te siko na lisaponge de yo osala ndeni lisaponge de ezalaki Aimé Bwanga président ekosimba te yango Didier Masela aleki a rectifier un peu tir donc yo zwa élan tozotala sikoyo Fabregas akendaki kotala ndeko na ye brigade Sarbati abeti vraiment ezaki kitoko intéressant mais eloko retenir ngeza 12 abeti Seda Kapo esali ngapasi na soni heureusement brigade Sarbati a comprenaki a récupéraki Seda Kapo abende na ndenga sima mais botala ba image bokomona pena koseka Aucun enfant ce soir. Aucun enfant ce soir. Ok. Maloba ezala que tiaki miana motema toujours bolimo sakiki landa yango mango wekozanga tena mopepe ekozonga tena mopepe ekozonga tena mopepe. Merci Mawana. Ok je continue. J'aime Boda. Merci. Pour chauffer mon bouquet. Attends, 2 minutes par rapport. Avec plaisir, je suis venu pour toi. C'est normal. Pourquoi sali bongo na Seda Kapo mais bayoka na bango bien. Merci, je pense que ndenge botali émission oyo nazo senga kaka avec politesse beau s'abonner. Avec beaucoup de politesse beau partager. Beau sala ndenge pe bozo sala na ba chaîne mosusu. Ce qui est loko eza ya ko rectifier na ko rectifier avec politesse. Na lingi bino mingi nzambalola sala bino bien. Wana to kutani na épisode mosusu. Merci. Prendre un peu quelques images pour Nasuka. Nasepeli mingi nandenge bozo landa. Bozo ko s'abonner na chaîne Nabiso. On prend un peu des images, pas un problème. Et puis voilà, on est là, nous essayons de prendre un peu des images. Et c'est bon. On essaye un peu de prendre des images. Où est Stratford, dans Whitfield, juste nous sommes à Whitfield, il y a Stratford. Sorry, ceux qui connaissent.
Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas être filmées. Je suis désolé pour eux. Beaucoup de personnes qui n'aiment pas être filmées. Yeah. Ouais, nous sommes à Stratford. On essaye un peu de prendre des images. Et voilà. Prendre des images. Voir les paysages, c'est ça. On veut juste partager le paysage. C'est ça, j'aime. Ici, nous sommes à Zara. Et c'est juste que vous puissiez un peu voir les images. Ceux qui veulent, ceux qui veulent voir, ce n'est pas un problème. Nous essayons un peu de prendre des images. Whitfield. Tout ça, la moi balade. Whoa, 90%. No, of course, but it's like, why follow these things that nothing's gonna happen to you guys? Every year they change it. Tout ça na Whitfield, tout ça tambola, nazo tambola. Juste pour zoba image. The riding of bicycles, scooters, skateboards and roller skates is not permitted on Westfield Road. Merci Nandenge Botali Bisso, je pense que nous sommes presque à la fin. J'ai voulu juste vous montrer les images et puis voilà, nous sommes à John Lewis.